Breaking news basangwa Congo na banda kuna bino ezali bongo lisolo ya Proverbe 30-30 na Mongalema sur Sentinelle TV et sur Sauf 15 TV. Na mikolo oyo masolo ezobetamaka kaka conclave ya Tshisekedi na opposant. Alors message nazu epa ndeko na biso Thierry le commando a commis Etienne Tshisekedi était grand danger pour la patrie. Ce monsieur Tshisekedi qui s'est dit être le leader de l'opposition congolaise était grand danger pour la survie de notre patrie. Et Tshisekedi en lui seul représente toutes les souffrances du peuple congolais, car il travaille avec les ennemis du peuple. Il est l'agent de Kagame. Il complote avec les Rwandais. C'est depuis l'époque de Mobutu. Tshisekedi est un grand blocage spirituel pour le Congo. La libération du Congo passe tout d'abord par l'élimination, ça c'est pas moi qui dis, hein, je suis en train de lire, l'élimination physique de ces gourous, car ils représentent l'incarnation du mal au Congo, étant en intelligence avec la CIA depuis les années 1960. Tshisekedi, le grand menteur de la République, a participé dans tous les plans diaboliques contre le Congo et voire même les éliminations de nos valeureux fils du pays. Tout est passé par lui. Son entretien politique de Bruxelles a commis août, mais Esaïe en juin. Dernier n'est pas suffisant. Il faut à tout prix les stopper parce qu'ils ont pris l'argent de Kabila pour faire tout ce qu'ils ont fait là. Toujours la Tshisekedi, toujours continuer, toujours sur ce message mosusu oyo eningisi poto. Bozo mona papa oyo azali na 70 ans. Azali papa ya camarade na biso Pierre Mike o azali combattant o azobondisa système ya Kabila na papa Molière parce que papa Molière c'est un collabo. Alobelaka makambo nyonso ya bana papa Wemba ya anere nyonso. Mais pourquoi makambo bazoboma ba congolais na beni azoloba ngo te soka azali vraiment mutu oya traitaka makambo ba congolais. Papa Molière ati kofungola monoko te po alobela makambo ya Congo makambo ya beni parce que aliaka mbongo ya Kabila. Preuve auti kokangisa papa oya 60 ans azali arrêté na ba sûreté congolais parce que son fils c'est le combattant azali na poto awa papa Mike oyo bolandaka ye mingi alataka col pastoral azalaka en Espagne asalaka combat ko dénoncer ndenge biso nyonso tozo dénoncer occupation. Alors papa wana papa Molière oyo alekaka lokola moto ya réseau apesaka ba solution na ba congolais atindi ba soda Kabila bakanga papa wana. Donc totelemela papa Molière tobenga ye na numéro na ye numéro papa Molière je crois na pesa bino yango bana poto nyonso tu bobenga ye boyebise ke toyebi makambo nyonso tu azosala mpe tokotike bongo te tokosambisaka bango parce que bazali ba ennemi ya peuple, ennemi ya papa Molière zela na lukango nazopesa bino bozali bien branché na Sentinelle TV basangwa Congo na bamboka na bino. Numéro ya papa Molière ezali 00243 9999 075 55. Numéro papa Molière ezali 00243 9999 075 55. Bo benga ye, bo finga ye te, mais bo te ya ye abongwama parce que toyebi misala na ye, toyebi kaza kolabo tango tozo benga na Kabila na mova sakani o ameli bangi azokosa bato ke yende akoya ko installer Kabila Nanko, ce petit villageois de Mova Sakani, un sorcier, toko dil na ye pe toko yebse ke aleki Mobutu te. Mobutu alingaka tikala na makasi na Congo, lelo azana cimetière pe bakunda ki liboso a 8 personnes. Donc ezali ndengwana. Basango ya Congo, Tshisekedi akokola te, akosungaka pe Congo te. Pour le conclave na château du lac, c'est connu. Kabila et Kagame ont donné de l'argent et le sujet à débattre comment Tshisekedi tient à aller au dialogue avec un tyran à la place d'un soulèvement populaire. Alors,
bato nyonso tu boyebi yango tosali ke Tshisekedi ana mbongo te pe Tshisekedi banda kala travaillera jamais pour na Congo bomona bayiba yeba élection aloba eloko te na place ya soulèvement populaire atinda bato bakela la bonge ba bébé tango bamoni ke Kabila aza na problème soki ba utiliser cousin na ye Robert Ouate ba utilisaka Vitalo soki ba utiliser Vitalo te ba utiliser Tshisekedi bato nyonso tu oyo baye ko se retrouver na conclave ya Tshisekedi na château de lac baza bato batelemelaki dialogue Kabila aza sous na tin na kokende dialogue te parce que na 2006 2011 ayibi élection aboya kokende dialogue ni na Jean-Pierre Mbemba ni na Tshisekedi a utilisé force Minduki pe na ngongo oyo moto bino bozonga kokende dialogue ne c'est un criminel o azokotsa ba étranger na mboka na biso eza occupé pe infiltré moto ndenge wana bakendaka na dialogue na été il faut kobimisa population libanda kosila na ye mais toyebi te pourquoi Tshisekedi na place ya kotelemela ke bakende na soulèvement populaire ye alingi bakende na dialogue est-ce que ezali mpona kopesa babeki ke Kabila projet na ye ali so atikala 3 ans na pouvoir pour abalkaniser bien bomaso ba congolais alors balataki bamasque na bango po babomba baface na bango mais babosanaki que bamarque na bango efundi bango do balataki bamasque babomba elongi mais buzoba na bango na bamarque na message bake nango ke bazokende na dialogue na un tyran efundi ke mbongo nyonso surtout oyo bosalelaki mosala wana ezalaki financé par Moïse Katumbi donc euti par Kagame na Kabila bapesi Moïse surtout que le demi-frère de Moïse Katumbi Katoto azalaki wana oyo azo financer makambo nyonso mikolo tout bazomona na Tshisekedi ba sango ya Congo na bandako na bino bobo meseni avec proverbe 30 bayebisi biso ke ndeko Eliezer Tambwe abwaki ngunda na poto alors rumeur etamboli bongo nakoki ko confirmer yango te tozaka na kati ya rumeur est-ce que Kabila asignaki na Tshisekedi son complice ndenge nini akoki kobengisa Eliezer bapese visa pour monsieur dernier aya kotikala sa la défection na poto pour azotia bango panzi likolo na Kinshasa soki bongo Eliezer il faut sorry ndeko Eliezer faut azonga asala émission a expliquer à part billet na visa pour na roya Belgique a touché combien pour akima Kabila aya poto ayeb sabiso parce que toyebi ke ba millions etiami bato baza ba civique bazo zo mbongo donc soki ya solo ke ndeko Eliezer akimi Kinshasa aye poto c'est-à-dire à part billet na visa a touché qui enveloppe à l'écaille ça biso ba foutie combien pour attraire mboka alors uzala ndengwana si le conclave de Dakar a été mal vu pourquoi le PPRD facilite les opposants congolais à arriver au conclave de Tshisekedi et Mende va même à la télévision pour dire qu'il ne craint pas cela parce que ayebi bien que Batouana bazali ba mesh na bango ba complice na bango ba yebi mot d'ordre yango ba bangeli bango te RDC est victime de occupation ba troupe étrangère Kabila atondisa bango na mboka ata politicien moko te azolobela yango ba congolais bazoboma bango ba congolais batondi na ba prison Diomi Ndongala azo passé tant ba mauvais temps na prison et pourtant aza innocent mais Kabila a zui ba Rwandais il y a M23 au ba criminel ba boma netiye bazo lia bazo melana Kinshasa alors pourquoi Tshisekedi au lieu ya abengisa population na poto pona nini ye akita Kinshasa ta ki nosala conclave kuna parce que Kabila azo benga ba étranger azo benga ba Rwandais ba criminel ba M23 ba comme même parti politique ba ko siéger na ba institution na biso na mbongo à l'état bato fu baza na boloko occupation pe infiltration na armée pe na ba institution Kabila satisfait que les intérêts de azo salaka ko satisfait ba intérêt ya ba multinationaux mais ya ba congolais te. Pourquoi des gens farouches au dialogue ont tous répondu présents au conclave de Tshisekedi? O eza ba question toujours tourna biso to ya rapona au fond la bino misu batwana nyo surtout ba boya ko kende dialogue mais
invitation à Tshisekedi ba yembangu pe finalité nango balobi fuba ke na dialogue to éviter pour quelle raison. Alors la fin du régime de conglomérat des aventuriers et génocidaires Kabila mobilise tout le monde. To éviter ceux qui allaient fin ya régime aventurier ndé mobiliser batu nyonso parce que de l'autre côté Tshisekedi a raison. Peut-être batu tout basu conscience que ngongango futo telemato ça la bloc inito si la nana système oyo ya conglomérat ya ba aventurier ya ba génocidaire ya ba batangate ya ba aventurier ba mova ba melibanki ba villageois ba mondo so ba espèce ba sorcier o ba congolais yango alobi c'est une prise de conscience que le pays est en danger to éviter ce que les prise de conscience que le pays est en danger to éviter alors yango moni bango nyonso basangani to éviter bango de pouvoir justifier biso. Mais l'autre côté, Mendedi n'est pas avoir peur de ces conclaves et c'est parce qu'il sait qu'eux aussi travaillent comme lui pour Kagame. Naïvite ce qui Mende a yebi que bango surtout bazwa ko travailler na chef moko Kagame yango lui moya banga bango zati. Pourquoi ba politiciens congolais ba associé ka ba combattant ce qui est comme makambu ya sérieux ya mboka. Et là, comme ça, les combattants, il faut mettre dans la question. Il faut mettre trop au sérieux. Il faut dire comme un garçon, un garçon de course, un politicien congolais. Parce que tu as remarqué que Bateka Kimboka na Masolo Oyo, Bouta Koyoka, Papa Mwanda Bimisa, il y a île de Mateba, associé à un combattant. Nangonga Nyon surtout Oyo, ils ont un sérieux à Mboka, associé à un combattant. Comment quoi associer les combattants pour payer 200 €, 1000 € pour finir songolo pour soutenir songolo, c'est-à-dire les combattants to koma to tika vous avez garçon de course, les politiciens congolais bazoa biso sérieuté ba respecter biso té. Sogomoni quelques combattants bazaraki wana bayaki na ndenge na bango pe bazaraki na place té. Félicitations na monaki mwata ya Marie-Paul azaraki wana. Marie-Paul nazo comme à Paris le 24 na royati na Lille. Tobeta masolo ndenge olobaki parce que fois passé na zoki tamuke na osala nyonso tout okutana to sala histoire oyo oyebi ngana yo mwata yanvo le roi Pelé azalaki wana combattant tobima okoma ba garçon ya ba course ya ba politicien moyena 1000 €, 200 €, 300 €, bazo so biso na valeur te tozana ba dictateur donc ba déclaration nyonso oyo ba politicien bazo sala oyo ba combattant collabo corrompu bazo sala tozana ba déclaration na bino ba vidéo na bino to bombango eza ba preuve à conviction to ko sambisaka bino un jour ba déclaration ba mova ba ya ba kamere ya ba ruberwa ya ba twana nyonso tout tozana ngo to ko sambisaka bino un jour mova Mbokar momeli bangi pe villageois continuer ko lota yonde muto ya kovandisa Kabila na nko tokotala ekobana ndenge ni soki yo nanu oza congolais à côté nini toyebi te pe obetela biso histoire ya parcours na yo osalani ya part koyiba pe ko soutenir ba assassin. Papa Molière aza kolabo azwaka mbongo ya Kabila pourquoi azolobela massacre ya Benité mais atindi bato ya aner bakanga père ya combattant Pierre Marc papa waza na 70 ans. Donc lelo o lokola biso to lobaka boye ba komi siko okitaka na ba quartier na biso kokanga ba papa na biso ba maman na biso basala ba mabe to yebi ke bozali ba dinosaure to yebi ke boza ba assassin mais makambo na bino ekomi na suka. Alors to telemela makambo yo na pesa bino numéro papa Molière bo benga ye bato apoto ba finga raté basala ka mutu moral ba édikaka mutu po bato wana baza ba incivique. Et de ces victimes d'occupation bato étrangers eza na mboka et c'est que tout télémela bango parce que bazali batu ya misala mabe. Donc Toloba qui était pourquoi tu sais qu'il veut participer au dialogue avec un assassin, un génocidaire qui a tué et qui a massacré plus de 12 millions de Congolais. Katembe Katoto demi-frère ya Moïse Katumbi aza mikolonionso pembeni ya Tshisekedi et ce que azo représenté Moïse Papa Molière grand collabo alobela jamais massacre ya Beni pour azwaka mbongo ya Kabila na mwasi na ye. Conclave kanga photo buka kingo benda mbongo to teka mboka na bapaya to somba bandaku na forme to vivre na biso pour la vie ezaka moko.
Katumbi et Kamere corrompent chaque combattant 300 € pour leur soutien. Pourquoi inviter Ngwanda? Te grande question sous Ali. Bolobi ezaki conclave ya ba opposition nyonso. Mais tomoni honorer Ngwanda te. Ezo parce que honorer Ngwanda zo déranger bino parce que yenda tikali fo opposant oyo azo dénoncer misala nyonso tout ya Kabila. Ou bopesa ki honorer Ngwanda invitation ya kité. Honorer Ngwanda olobité. Honorer Ngwanda, il faut expliquer pourquoi il y a un conclave. Petit Sekedi, il faut expliquer pourquoi ils ont évité Honorer Ngwanda. Parce que dans Oyo, on irait honorer Ngwanda, tikali yemoko mutu Oyo, azo telemela, makamunyo soto ezo leka na Congo. Yango Honorer Ngwanda, place nga la lingaka okota na malinga yango. Lokola, bango bako sala conclave pour ba soutenir ba Rwandais, yongo ngango yo beta porte pour récupérer Mboka pe ko libérer Mboka. Ngai na lobaki Moïse ya Congo ezali ni Honorer Ngwanda ni Tshisekedi ni qui que ce soit, mais na moni peut-être que Honorer Ngwanda akoya ko confirmer nga ke nga nazaki na erreur. Pe soki nazaki na erreur na kosenga sore. Mais soki Honorer Ngwanda azali libérateur ngonga yango yo ya kokota na malinga ko sala sous vidéo te, mais kota en acte. Ozali moto ya mibeko, ozali moto na moto oyebi en acte et l'accinine. Alors, tango nazo na lobaka ke Patrice azali Sorodiongo botiaka tembe, Patrice Ofera Wera, ba musicien chrétien nyonso ba bwakisi ye po alandi dictature ya Kabila chef na ye o ba boma ale moloto ensemble pe ba tiki ye moko azolia mbongo na ba matanga batu. Bino mo bokende kotala ba cimetière bato yo ya le mbongo kundaki. Ezali bongo na ba situation moko ba kombola ka pe lisusu te soki alembongo ake azonga asute mutuana oyo azali satonge. Conclave des unions de patriotes organisé par Tshisekedi à 40 km de Bruxelles est terminé par cette phrase: il faut chasser Kabila. Mais les gens qui veulent chasser Kabila vont aussi prendre part au dialogue avec ces mêmes assassins de Kabila. Na sekite, mais na yebisi bino kalika moko ke soki mutu alingi aboma mutu to abebisa mutu aitilisaka système na ete. Mais soki batu bazokima Ngwanda pe bazomikangama bango moko bazokota su na système ya mutu wana, c'est-à-dire sengeli boyebake bazali liboke moko. Bazali liboke moko. Pourquoi baboyi ko inviter mwana mboka Ngwanda toyebi te? Pourquoi baboyi? Pourquoi baboyi toyebi te? Alors tolobi susu Katete Katumbi o azali frère Katebe Katoto o azali demi-frère ya Moïse Katumbi bazomona ye mingi pembeni ya papa Chichi. Est-ce que ye mutu apesi biloko wana? Conclave ya Tshisekedi ba surnommé yango conclave kanga photo Buka Kingo Benda Misolo Teka Mboka na bapaya tosomba bandaku ba forme na bakar toleka po vieza moko. Malobi conclave kanga photo telema Buka Kingo Benda Mosolo toleka po ekolo eza moko munamuta vivre. Breaking news! Proverbe 30-30. Tokutani.